Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazala moninga na yote, Papi Gene. Nazala moninga na yote, Papi Gene. C'est impérateur et Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene, tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yote? Est-ce que nazala moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie de. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gene Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Pour beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Alléluia. Quelle grâce. Yahweh, Koti Kamate. Yahweh, Koti Kamate. Nani okwamaki mingi na vi ya masumu. Nalingaki na kufa Yahweh. Yahweh ayebi baposa na yo dekoranga komilela te. Nalingaki na kufa na vi ya masumu. Nalingaki na bila papa. Yahweh ayebi baposa na yo dekoranga komilela te. Yahweh, Koti Kamate. Yahweh, Koti Kamate. Quelle grâce. Bien-aimé, na via masumu, ebele bakenda, ebele bakufa pona ekobo, ebele bakufa pona milangwa, ebele bakufa pona luingi, menzambe, alongoli biso, avant to kufa frère, aboy to kufa na masumu, pour te hériter bokonza likolo. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'adorer? Bien-aimé, l'ande mission oyo, au côté ya mana kombo na Yesu Christ, yon to kangami na via péché, ndeko nanga liwa ekuta yote, na kati ya via péché. Quitte le monde avant que le monde te quitte. Et ça n'a pas le monde c'est tika bango. Voilà. Ozo tambola mais okoma épave. Yangonde kunanga yaka na Yesu avant qu'il y soit trop tard. Au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce. Très chers abonnés, Topé Sibinombote, bonne année, bonne année, bonne année. Quelle grâce. Voilà, donc, Toza, encore le lona, notre frère, J.F. Ifongue. Amen. Tuninga, moi, belé, tout le monde n'était moi, Mikole belé, mais, n'a que non, 2024, Toza, démarrage, il y a Makambo belé. Alléluia. Alors, merci, Nabino, tout, Bandeko, Bolandaka Biso, merci, Nabino, Bato, non, Boza, Babonete, en tout cas,
soki oko s'abonner na Tolo Bela Vie aux a décidé aux vraiment oponi par moka malamu oyo dit jamais vie adresse à bien ça vraiment adresse à bien voilà donc dans la frère Jeff ils font bien l'auto mécano ko solo parce que actualité ils a ébélé sur les toits alors et c'est ngaki l'auto méca to vanda nan penza to mécano ko développer makambo za ko leka actuellement surtout na communauté congolaise. Frère Jeff Mbote. Que Dieu te bénisse, frangin. Ça fait vraiment plaisir, une joie immense. Toko tanel subo na kat na bonzambe. Et puis ça ko bisabino nze mezo bi makalate faux pasteur. Boroka frère papi gel nenga yembi et puis abini. OK, toi là la mission. Amen amen amen. Tout ça na frère don pipi ayembi frère Dodé. Tout ça na frère Namso Gérard Luzolo. Donc boko sepela makasi zali pona lukuma ba na nzambe au nom de Jésus-Christ. OK. Alors frère naye lelo na tomeka ko sonde na lobia wa. Amen amen amen. Penza de baba actualité oblige. Les amours belé, il faut tomeka ko développer to kenon malé. Quelle grâce. Alors papa ali memonga na pesi Mbote belé. Quelle grâce. Frère Tanks Banks. Mbote na yo partout. Maman Violaine. Voilà. Tanks Banks. Platini Chipamba Mbote na yo, Edi Mesaki Mbote na yo, Washington Mbote na yo, Bino News tout. En tout cas, Mbote na bino. Alors, to bande émission na biso frère. Amen frère. To le bela sur 2 points les lots. Là sur Yosa Mutoza la trop na réseau, je crois que le qu'on pose ça la Kiango, na Kiango. Affaire ya pasteur oyo abali mwana nga dans un ogwaze aventure moni penza ki eza so to lobela sur yango et puis to lobela aussi sur ma finga oyo komi trop na réseaux sociaux eza ba émission mususu ko tala ngona bana te vraiment ko éviter ça dire faut diminuer pena ni bien ou ka casque pour sinon te bloko le ko bima bana ba yoka ça m'est arrivé au moins plusieurs fois sur ngota le moins mutu mo zo bango bino o ta mususu alors to bandana na ma finga oyo. Quelle grâce. Pona nini ma finga ekoti boye na réseaux sociaux. Et ce comme ko permettre sous batu batala lisusu parce que mutu akotala mutu non tala frère papi gena tala papa ali memongala na tala frère chef ifonga bi ko wana côté wana makamabe obimate. Voilà, kuna adresse à bien. Adresse à bien. Si ko so bien na tala batu mu boye ka bi bongisela. Kota awa. OK, adresse à mabe. Si ko pona nini boye. Adresse à mabako. Amuntu bondela. Amen. Tous allez effacer. Et à Koloba, Katina Biso. Bien, mais toujours attitude de prière, tu bien à mon couleur, mais pour nous, ma cambo, tu as bunda pas mon frère. Bien aimé le Seigneur, toujours attitude de prière, na combo na Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, tu pamboli combo na yo, tu sanjoli combo na yo, ce qui yote papa moussoa zalité. Merci de nous battre la kabiso. Merci de nous battre la frère nanga papi gen. A ultimo sika na France, tina kadne sika onzambe na Belgique. Papa eko tambola te, aye lo yingite, aye poto sa musala na onzambe. Kanisela ina libota na onzambe. Totiki mama kitoko na maboko na onzambe. Bana na yo nyoso bazola ndabiso loboko na nguye simba bango loboko na nguye bundela bango banguna na bango bazala ba marche pied na bango oye kanga ba na bomo na bango funga mana kombo na Jésus Christ totiki message na maboko no nzambe que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen 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 amen. Ningana bino baye on est là to loba ki na bino nyoso to komona nyoso to koyoka to kobimisa na poisa na but moko kaka bana nzambe bazala sauver au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce. Alléluia. Amen 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 amen. Alors frère to kota l'émission na biso de yawa raison yezo sala ki voilà batu ba comme na niveau kofinga na boye les réseaux sociaux et les réseaux sociaux on peut gagner la place où gagner ba amte voilà la place où on peut pas kozwa moins information autant min pour des informations qu'on a ba lobini total amen 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 mais autant l'émission musubu yo musubu déjà na ba no bikeno oyo moena kota pena makasi ate parce que son koti makasi yo ka o biloko mo ba gros mot ça dire ba bombe et autant les soutiens qui peut soutenir qu'est-ce qui se passe il y a on a autant un verset moi avant de répondre yo frère mais je vais prendre mes lunettes. Tout mon frère, parce que na zuli netité na kotanga mabe. Zoma na bato ba kote na kutala bato na to ba keli felo frère Jeff pour papa o to tika hôtel bato na pour frère Jeff atanga ki mabe. Bien aimé j'ai mes lunettes. J'aime quand j'ai mes lunettes. Quelle grâce. Frère on entanga. Na Galates chapitre 6 na on a verset 7 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Frère ne vous y trompez pas. Tomi kosate.
on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On dit frère, Tomi Kosate. Donc, nous sommes na akobuka. Les autres sont dans les réseaux sociaux. Donc, on est directement dans l'histoire. Il y a Falina Kofi. Pour y avoir un mimi, ma finga ya somo. Pour les bossos, ma soeur, na souvent finga appelle l'internet. Tout le monde a un modération zalaki. Tout le monde. Mais les autres pendant comme ils pendant ma bé. Et qu'on peut dire que non, n'a pas sexe. Oui, c'est la raboui. Vous monde. Donc, comme ils m'ont. Donc, pourquoi il y a un autre temps qui fait ça? L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Nga parti oyo na kopé sa faute liboso na Kofi. Oh. Yana biso Antoine na kopé sa faute ya munene parce que yana biso Antoine abanda ko tumbola batukala. Omoni moni ezape na moment moko muto ko kitisa yo ka muto azaki pembeni na yo. C'est la loi de la nature. Yango nzamba lobaki, j'ai mis devant toi deux chemins. Mais alobi choisis le bien. Pas bateau c'est la malam. So choisir ma bé. Donc nous avons ça tia nature frère. Nous so sala mon bé frère nanga papi gen nan dekozo landa ngai. Soko sala ga batu ma bé tôt ou tard au buka. Au buka viens ça nango facile frère. Soko sala mon malamu. Au moins nzamba rotulu batu ga ba frère papi gen talatine ga ba frère ga ba papi gen. Nzamba rotulu batu malamu. Ozomona ozape musala ya malamu. Même na musala soko zabi au moins ozoma taper ozoma bateleka yependa olandi frère dode awa. Oki vinaye. Très bien. Ozomona. Donc ça veut dire c'est ça la vie, la réalité de la vie. La vie faut bana, faut côté à bana. Chaque soir, yono za pasteur nanda kunayo. Ozana pasteur te mutu mo te fait ko benga mutu mo ko pasteur te alukuta. Et ça ba don. Jésus-Christ, il a fait des dons aux hommes. Ça veut dire c'est ba don na bato. Bato abimisi na masumu. Après c'est bango badon. Donc ça veut dire que le premier pasteur de ta femme et de tes enfants c'est toi. Et zangati. Ozomona yomu te saba. Tala mobutu akufa kala. Bana nenyo surtout api balandara politique na ba koko na ye. Donc ça dit o ateya bango. Ozomona. Donc ça veut dire c'est ça. Donc tant yozo teya bana na yo, bana ba olanda mon papa na bango. Mona bana ba différent. Tala bien, ba voyou ming bana mabe, isa bana ya babola. Tout solo la bien. Très bien. Maintenant tous ko na ki au centime là on a bambinza. Ozomona batu bavana bambinza. Ozomona. Donc ozomona ba ndenge mususu, batu bavana ba gombe, ba pe éducation mususu. Ba pe école mususu. Ozomona, c'est ça frère. Mais biosko papa, ozomona, omi pesi na kwiti, omi pesi na loyenge. Ola kuna ndaku te, bana pe loyenge. OK par classe bana te. Ozomona, bana loyenge, bana bazoyiba. Yo omi makabana na nganda. Bakangi papa muyibi. Ozoboko la banane. Ozomona siko bana wana nde baza ba dégâts. Ozomona. Donc c'est ça, faut papa atoza na mbongo te, mais bana baza indication ya bien. Ozomona bana baza indication ya bien. Le l'autre monde vient de Antoine, soit des intellectuels, mais atumbola ba papa wemba o papa top, yende papa top. O papa plus, atumbola ba nyoka longo boza coron point. Ozomona, atumbola ba tebele. Bon, est-ce que yim toti na ba tu ba finga. Mais toujours que ne mukembe totanga l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. C'est quoi au monde siko muté ko kitison na nikaka moto yo moko o azaki pembe na yo. Ozomona mais yim tatina ba tu fais Antoine tout le monde a le loyo ba tu bazala na ye muta mané makambo na obema bato mafinga na poto ye amema prince bakali na poto poani amema meve rambo na poto poani ba yemba tangana yemilanga vocal ya meve rambo yemilanga me vocal ya prince bakali ezate na moko bo amuna na raté bo ayaka pena ba prince bakali ozomona ozomona pour un intellectuel na yebi ete mede na mona ke kaka ozomona tanga comme na poto pe a changer makam ameng na bon na poto po bato na bando finga fali au moins siko donc ba celui qui sème le vent récoltera la tempête so fali pe ke kozele so bato oyo o ndeba miko ba toucher bordure ozomona ba ko finga ye penza mais so bato tout au moment na fali mabe ozomona mais muto banda ki yango eza fufie na biso Antoine wana vie na biso na bango wana ya na ngai ngaza même oza mona papa na mona mama na so sala mabe na biso vérité na unité mais na besoin changer ozomona ko fallait mi bengi Mobutu ye pas komi Mobutu ne kota Mobutu fallait mi bengi king ya komi double king au moins tant azo sala biloko na ebeki te fallait pas ko le lo fallait atomboki to monique 20 débordé to monti ko tela siko vie siko nana ça sonia nani ya fallait to ya yum to za mukolo ta sonde ba mko finga yo ozomona donc c'est ça l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Siko po makambo mwesi la ma finga na po si tala nakatu ko tutela ya Antoine siko obandina nkoswana na mwasi na yo yo na mwasi no oswani mais yo mto mema na réseaux sociaux okome ko embrasser chanteuse na yo pour cela mwasi no passe mona no atomboki
ozomona babilo kongo eza azaka na guerre na falité mona ni moko akombe la sane ba pique allez tala so erreur asali akeko bisa bana mususu oyo kutu ozola se kozano ozano fidèle na mosi na yote omoni so yo bamba omoni bimisoba comment la bana kutu baleka Didiston omoni sikoyo. Donc ça veut dire que quand tu étais avec cette dame là maman ali on est trompé mon sang yeba comme bimisa bana bana to yebi ta bangote ba tu peux en public ba yebi bangote bana on peut baleki ya Didiston. Donc c'est que moi, c'est dans une raison, aux infidèles, aux hommes. Donc tu as pas nini parce que moi, on perd. Aux hommes, qu'on embrasser Didi, qu'on embrasser Cindy, qu'on sima, danser, sina sima, aux hommes, aux grand frère ndeni. Et puis le père sanga kanda, ça na cerne moi ya mukolo, ya koko boya ça na Londres, ma mukolo. Koko makasi. Koko makasi. Koko makasi. Je te dis, asa mukolo, asa na baleki nga je connais cette famille. Mais au moins maman mukolo ndengwana asa mukolo ko mukolo bon mona gete l'accent wana mukolo asa kuna chance nzaba pesa tina âge wana mais c'est vérité mais yes comme tu as amplifié ba makambo wana yepe ake abimsaka bana kofi akomosala ba bêtise asona na Cindy mais ozo sona na Jaël asona pe na Jaël maman mukolo l'accent grave maintenant non mais on a zo kota parce que bazo finga ndeko non mutu azosala mabeza yaya nda mukolo yaya tika baje wana tika makambo wana tu olekisa bana ba réseaux sociaux ozomona tika bloc wana et puis et là ozobosa bakana guerre entre ba musiciens sautant ozo ko exposer bana wana ozomona o ba nimino ba omona ti bana ba kozelo ko mo butu yo yebite omoni sikoyo omoni tant ozo la sesko bana wana binemino ba omona bangote po bino bino bato ba ténèbres o beta pe lo moko omoni toka ki fallait atineli nani Didison mongo omoni sikoyo berre et ça vous oba yo mozo la tsaba guerre wana donc c'est que yo selon conception na yo kofine muta bandi ba kofi mutu za ya na biso yemta bandi mabe do fatika ba muta banana makamba kofinga ka ba internet ezali wera wera son muta banda makamba na Sankara na démon wana Sankara uzomona dans Sankara c'est démon ouais ngana zo songa mutu na nzamba osolo la Sankara ana misala mabe Sankara nenga zela wana simba biloka wera son Sankara azalaka mwasi ya wera son ngana zo bisao ya mama miziki uzomona tala o bakende bo Sankara za wana bakende bo ata États-Unis Sankara za wana Mampata c'est une sorcière Mampata ayebi ke Sankara za mbanda naye mama pasteur maman pasteur na Bible message ni obi mama pasteur français on trouve on se bien terre tu vas ba mama ezala battrice batteuse tant parce que maman pasteur eza mo boulou il y a jamais de femme pasteur uzomona basi ba servante de Dieu moi si banga nzambe nazo servir nzambe Bible zo pekisa moi c'est tellement bitwa putateya moi ça ba sala nzambe te ayemba ba nzemba wera moi c'est akotera mo wera moi c'est mais ngana mto zena mukini ngana mo senga za gigere omoni servante de Dieu voilà uzomona dans ce monde là que non yangoti papa atani muzapena tani muteli mama senga za ki ba souci mais algiyo ko yo okanga wera souci mama pasteur wana mama pasteur te contribuer na business papa na zalaka nganga comme ni sacramento yemta tika na biloko papa na ye awa pembe ngabanga ka bangoti ozomona mutola nzamba azo solola ngana banga ka bangoti wala bimeli ngabe to kubeta na makofi makasi et puis na kubeta yi eza histoire vraie et puis moko yebi nga munda ngati ayebi ke Dieu mo beta nga ayebi ya mona ngana ba maître belé wera na ba maître ngana kozana ba maître te pongo mona maître ngana kozana ba maître non mais koloba ke Sankara c'est un démon ngana zo ebisa yo Sankara misala mabe Sankara ye moko atika wera ti akoma na falit yo mona zo mamba wera parce que moni ke a sacrifié jeunesse na pona wera omoni maison mère c'est Sankara nazo bango lilo ataki musena nzambe un jour Sankara olobango zobozi avant kufa lobaki yango Sankara botuna Sankara alsabino makambo kelo sana cimetière pona wera son zobozi alobaki yango oba bano na zobozi ba so alobaki yango frère yo lobelo mo boye to ko tabran parce que na jomba mo amen tant le banquier musicien presque leader wa bibara bango est-ce que makambwana parce que national mission subabi non bakoloba vérité te ba mission wana ba leader ba bimara na bango
leader babimaka na bango leader nyonso tout est quand même leader nyonso dans ce bisayo sans exception Pepe Kalende nayebi misala yaki nango te Pepe Kalende nayebi te ozomona mais le reste batikali babimaka na bamisala bango mais yo beta kuna te neti par exemple tout na BCBG na maison tika BCBG tika obeta kuna ta BCBG bango balobaka yango ah bon oui BCBG balobaka yango nayoka penda donc nayoka penda oya mukongo oyo apesaka banzembo mwana njili te mwana njili shengenge alobango mpenaka soki mama na ye oye moto mo azobela na famille na ye soki mwana jiba bopese mbongo mais jiba ke somba soki combien de champagne pour anniversaire à Ségué Rorobane abi abimisi ba makambo mosusu na moko ba kenda ngola chanter mazaka pe chanter à Sam Tinto ando beta pe kuna na bosse ando ba likolo boy ye pa loba makam ana BCBG ko loba ku te jiba ta racheter dans le colo jiba ta racheter dans le colo to ba signyo la sabina ki vraiment moi c'était donc mon papa m'a dit j'ai bien piano ya bien balé so bazaka lo kwa yo ne sekeli ne lobeli sia je mo wayebit ah oui c'est une histoire vraie et puis JB entourage ne mo bimba bato sima entourage à JB nazo bisayo eza masolo akati ozomona bato na tout bato misala mabenga na banga bango te mais na linga bango ngana linga bango mais c'est ma façon de parler pambate et soit bango batika makambo faut bokeli felo il est temps babonga nga linga JB trop nga bato tout bakola nanga babe nga linga JB bato tout bakola nanga babe ke nga yina linga JB mukulu bayebi bayebi ke nga rêve ninga zaki na yemba na JB pour na nde na ze komi mona nde na zalaka jeune wana na JB surtout bête que l'eau somme et puis dans le quartier la terre bato jibe ba ko zwanga na kende BCBG ozomona ba singa le quoi ko fa na Mercedes 600 ba singa jiba bombelo 600 déjà fana kende kim bamo ami nanga mo ayo kosa ngai talaka ko yoko da pa jibe to sele loko na biso nzo kosa ngai ozomona nga po tant comme ne souite ami no mo akosa ngai na combien azalaka jaloux azalaka jaloux comprendre après to ça ne loko pe akiminga susu donc nya da konde na kende côté kuna te abungi soka bunga kaka yesu akesungela na ba comprendre na ngotan comme on a été parce que à mon mabe mais ngotan comme na mon na mo ça ba lève autant comme Jésus Christ c'est ça m'a passé pour finir mon Jésus Christ OK voilà. Alors, si quoi ma finga au PC là, faut. Ma finga, il faut nous kofi. Mon kofi. Moi, attends, moi, on a ceux qui des pieds, voilà. Kouyembi na ba TV, Koussingi pardon na ba TV, mais le vieux n'est plus normal. Le vieux n'est plus normal. Le lion n'a plus ses dents. Voilà. Le lion n'a plus ses dents. Parce que le vieux toyebi était. Nakama bot, abote na kumba gaou, avec nakama. Oh. Le kumbagao ombara si femme wana ngoni mwana bimela mwindi wana te kumbagao ngabe oh abote na kumbagao na moni vient na bizarre ozomona donc vient la biso faut changer ozomona faut changer donc il faut changer ozomona et puis nayebi ke sindi nenga zawana azana kati enfer pour via ça en prise donc c'est comme minute azara bongo ozomona donc fiona biso to vanda na quartier la tête bi basi mususu azomna bisaka bakima mais to tanga bakomna bongo ezati ba mama roki wana bakima mama roki kima ko tanga na kare batu bazate mikili ozomona baze belé so tanga bakombo na mitoko tanga bakombo bakima na ba danse mususu bakombe basi ne bakima ma vie de mon ka ozomona vie pena zala pena possession de rapport au combien yé ko bouger ko sikate yego salobo ata mambo na basine ba obetela ba wana yé ba répéter pesa mo bis ata mo sa lingité ozomona donc ça veut dire que yangote vie faut changer ozomona donc on est ici wana mama rue on est à Londres wana donc il faut via tia na pembe na za ya ande ko mabe parce que j'ai le choc mo to bité so so ba vrai ali ba zangani mo c'est vrai non sa vie j'ai le choc le bien ya mo ki azo so ça ba lia il parlait qu'on a maman mi azaki binemi j'allais chum le bien abaki vie azaki mobile ya maman mi azape mobile ya rifa mama rifa so maman fa na maman mi ti maman me kofi bando lo banate pour baba mbanda indi mabe voilà zo créer gaz isanika ya sanité c'est des choses vraies
mwasi na mais ça misala mabe eza ba recommandation so ba tindi osala ba osala so c'est toujours libomati frère ba mission mambo basala mamso ba lera ba mien oh zo mon mambo eza mambo solo na pc les unes mbote mec d'ici ah oui c'est les unes dans le bango et puis ça frère nga na yebi ba lera ni zo mon fenga ba bisanga na ba lobima na bana na ngai na ba lobima na mibelo ko la ngai do ba bisanga ba biloko tu wana zoma so pena sala ngo yo pe ngo kota nga doute kota ba tu doute botika JF mais na sa maman bebele neti lek na biso fali wana ba tu bo sepeli abeti 3 arena frère na ba pays différents un espace mo ya ba jour mais mon sacrifice ninya sali ngato na mona kaye frère na lela po na savoir ta wana za lek frère wana leki na ngai mama na ya lamba na lia tokina pa na bango abisinga bina tokina pale toketi na ndako baseli biloko wana lia pa kene rep batunisi ya unulia ngai ko tana lia wana otimikili tala batundi basona maboko bade aliku onele tende to pe na voiture na nga direct ozobona wana leki na to na mona ke bongo ngana lelaka nakobeta barena le koza peta msoka ka frère ndenga polisi tala au monde ba bersin se beta mawa leader atambola makolo yo tala besa wera keno ta besa wera tala ba photo amobi donc on yeti nyazo so bete ba tona ba souffraka ce sont mes frères zoma ngana naza ko se moquer na bango te même nzamba ko sepela te mais nazo ba vérité pour ba tu bayeba ba fana kwiti bayeba mais bazo wela nini siko ko magera ko makasi bazo wela nini mais kindoki sala bongo omonike motema mabenano zo mona nga nigaka na le putain to ba ni mike fe mo bo solo orchestre bino boke kanga ba orchestre musupo boza bino moko eza ndengwana moni tout mwindo ozomona neti esale makape osenti de fali aki akangi ba orchestre et tout faire pas que akangi o pas que akangi waza makasi c'est ça ozomona eza bandeko na biso tozo seka bango te mais baza place ya pasi baza ko bangungi mona ba beta maboko mais ba boma bango elo bango eboma bango za gloire balingi gloire neti biso tout to lukaka gloire frère mais biso tout monde nza basala biso grâce frère alongo biso na makambona to komana kimia bato balala kate ngat ay mo na tala fere boy nazo kele mawa o mona ga picho yo a biente noir ozo comprendre mon a fait la mon frère na ba whisky donc mutu pasi ozo ba bato ba souffra ka frère bana ba sacrifice ko sala bana bato fo ba boma bana makila fo ba mela bana makambo belé basala bato wana tout na ba mission wana ozo mona succès o fo makila ka. Frère, la parole de Dieu déclare, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est le diable. Frère, pose au makambo na mondo, il faut simba. Pour ce que simbité, frère, ba obomayo. Pour diable, so mon nzambe, azara normal. Ozo mon personne bana so banzembe normal. Mais pouf, t'es dans batu botenga nga ngoma mutu moko bomona Michael Jackson. Boyi so Michael Jackson, boyi suka na ye. Botala ba Whitney Houston, ba Claude François. Frère, ba ningi saka monde na jeune âge. Monde kufa. Elvis Presley. Frère, ça ba contrat. Nga la fera na batuka ka botenga nga kombo mutu oyo yebite asimba kisité abima danger. Nani on. Azate. Frère, to yemba danger ndenge il faut simba. Ba so ba yemba bana ba bo yemba te. Ato solo la bien. Vous monde. Ouais. Neti ou rançon to boité. C'est un bon chanteur. Oui, yemba na ye, mais c'est pas un grand chanteur. Bon, so na chane na succès na yo misronde. Ozomon, et ça va monter à danger. Ozomon, et ça va pouf. Attends, Yamso Antoine, c'est un bon chanteur. Vous voyez? Voilà. Vous comprenez pas Luciana de Mingongo. Mon Luciana, mon bateau bazar normal, ba Luciana. Mon bateau bête musique, il y a qui cité Luciana. Mouyomba. Licho Kwempa. Ozomon. Ok, voilà. Tout le qui n'a biso, toute l'équipe on attend na biso. Lijo ko banga binanga likambote. Woyom to ten komo dai. Na pese mbote wana grand frère na ngai. Bazaka na mama Yvette, baza soutien. Na habité. La penga na Paris biso da balamike na ba César Loboko bayana biso bangwana. Mais na habité pour via uta ba umba mayumba. Tant il ba ceci c'est là na habité so yaki via yaki ne logo. Na habité. Mais ba via na ba ngisa kine. Des fois. Yimo ayibiso asimeto asimbagite. Mais nga na binde Luciana de Mingongo, c'est sa voix. Ok. Puis sur ta vie na ndenge na ya, au moins qu'il est normal.
Ok. Voilà, Toleki Nabiso. Toleki la deuxième partie à l'émission Nabiso. Je crois que l'émission, je crois que Koto, Togozonga sous Koto, Alléluia. Alors, affaire à pasteur Casse. Combien de pasteur était? C'est un démon. C'est un démon, c'est un démon. Est-ce que ça réalise? C'est sanguinaire. Avec votre... Oh yo, na lingina la kisebino boy. Même taille. Même taille, oui. Même taille. Ya on a la lingina lo. Même taille. Mais bah âge différent. L'organisation âge est différent. La permission n'a pas trop. Moi, des questions pour la maman. Non, avant ça, si vous voulez poser des questions, soyez poli. Oui. Parce que ce sont mes épouses. D'accord, papa. Je n'aime pas le dérapage. Ok. Avant ça, d'abord, ce qui est important, c'est que tout le monde est maman. Puis maman a vu tout à l'heure qui est dans le 12e mariage, elle est au milieu. Papa, comment elle s'appelle? Meda. Madame Meda. Madame Meda, je crois que manifeste tout fait comme ça. Voilà, Madame Meda Yewana, tout à l'heure qui est dans les réseaux sociaux, Ibala, papa Bali mineur, maman Yewana Zana mineur, elle a déjà atteint 18 ans. Ce que papa a dit, tout le monde a tout le monde, Madame Meda Yewana, elle a 18 ans, et puis madame même taille presque avec d'autres femmes. Par rapport à ce qui s'est dit dans la... Donc voilà, je crois que la réalité, c'est ça la réalité, donc ne musique à mingité. À part le but qu'il faut nous en respect au maman. Mais la monde va dire moi timide. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Une femme qui n'est pas timide. Ah, ça sanguinaire. Bien mais moi dans Mokili, la Mokili, moni ba autorité. Mingi baza ba misala mabe. Ya ngo monike ba bizarre na bana miki en fait. Pourquoi ba bizarre ba pédophile. Pourquoi? Parce que diable alinga makila. Ya ngo bato ba linga mingi ko banga virginité. Oza mutalibo so pas moi na po makila na soki bien alliance. Et en monique politique et local liboso balingaka peuple za maïl était. Et en Afrique pourcentage ya ba illettrés za ebelé. Ozomona tant ba papa na biso ne bazaka ba intelo. Tant ba papa na biso vérité ba tant ba ngunza carlibone. On a ya ba mayele mo zalaki on ça combine nongo. On man frère. Donc ça veut dire que c'est un travail. Viens mais nazo ba montona nzamba zo solo là. Ba sali tout ba longo l'intelligence na ba peuple africain. Même tout le monde biso ba ivoirien bazaki bongo ba comme le loté. Ozomona que Ahmed Bakayoko yem dazalaki wana amema ba misien congolais kuna. Robatia le ata ba kulu na o politique de ça là. Ozomona pour peuple africain na peur, peuple ba pista masanga ba obebisa conscience abad. Ba bebisi banchik. Ozomona allez ba tu ba komi ba bok sexe allez so moi ba revendiquer ba droit ezati. Yango na Congo, tala na Congo même ata moi monsieur de sali au moins la ba tu ba ko finga biso pour toucher ba musicien. Pour mutu vina ezala musique na bok na mwa momi. Via congolais ngwana. Vous avez mon frère, c'est terrible. Eux qui ont travaillé, et suite à pour Basalango. Comme si bana kuluna politique de Salango. Si on a un kuluna logo au monnaie libanda. Bakanga bato kidnappé bato ati. Baton bazar. Histoire de Kikaboya. Moi bamsu bana mikili déjà. Bamsu bana Afrique du Sud. Fimo gazala ki wana kota za Afrique du Sud. Zomona so babimi neni. Vous avez mon frère. Na tolanda sango. Na pesi mbote sango. Vraiment quand tu parti au botin de la sango. Na pesi mbote Israël Mutombo on a dit makamoto loba alobi aza au courant na réunion moko salama ki na kin frère donc il faut pas mandako boma bato pour ba kota peur terreur na peuple la population abi aza prêt même à comment ba politicien wana ozomona frère ça c'est la politique africaine frère ozomona tala na télé chaque avenue d'église ebele c'est la politique bato dans l'église bato dans la musique. Vous avez mon frère, Balamoko Maï les a soutenus. Alors, au monde, pasteur, on a déni les vraiment. C'est quel pays, on a déni c'est Akambarabat. On a encore moto finga tout dit pourquoi Kagame to finga tout dit pourquoi. Na yoka ya kanga d'église na kata Rwanda. Na yoka kangango. Frère, ba ti ba école, ba nini ba école ba langue. Vous avez comme le rapporteur, ba doit ça ba formation, ba musique on a connaît ça la raté, ba luengé ti biso na wera répéter chaque jour. Quel pays, frère?
C'est pas ça. Ça, c'est pas un pays, frère. Il faut que tu aies ordre, frère. Alors, affaire à pasteur. C'est un faux. Mais pourquoi tu as et pas parce que frère, on français, c'est un prédateur. C'est qui un prédateur? Prédateur, c'est pour faire la faiblesse à battre. Neti lion, moni antilope, lion, moni antilope, babé un prédateur. Donc ça c'est un prédateur. Na moni na famille au baba ici mona na bango. Ben écoute, ba mona ça na 13 ans pour bazo banga. Famille moko pauvre na moni bango bazo na mona ngo. Hôtel ba na ndenge bazali. Siko lo na kamoka, bato wana ba passer ba koma na mbongo po bino ni bopesa bango ba mbongo. Baris na mbongo na bino, bango banzambe na bino na mbongo na bino. Soka botiki ye akonepe akomanyoliste. Batimba. Oh, mais il ça out. Ozomona, yonga na kanda moko frère. Nebi te sonza ba permettre ngai, na kana plaisir moko je na betara moko. Oh. Non, et ça nga bien. Ya comme là souci na nga. Na kuta c'est il y a pas longtemps na ticket voiture na c'est que moi, un mois na tambola na ba métro ba train. Na tiens de poster que le monde na train kotu. Bien jogging, ndina za na bien donc na goduma na nga donc bien blindé. Donc ka mutu moko tsanga na nzela na warrior, j'ai follow ba trop. Bête ma be frère. Na solo na bête penda ye mo wakamwe. On a golo na bête ayo. Frère yo tana mbali to lokola yo, wana mwasi na yo, mobali teko be na warrior. Oh, lo matabisa mutu na kata mukilo za mwana nzambete. Yo na bana satana. Na ko bimso minimum sauver bima na makofi, ça dit minimum bimi. Ozo ya so no sauver. Ni na te o na ko de pasteur mo, je follow ba trop na bête penda benga na pierre, no catholique toi. Pa na kepelola. La salle pour Jésus Christ. Il y a son frère. N'est pas bangal ça n'est au Mike Kalamba et pour tout. To côté na garde midi. Mais petit on soit ne soit ma bé mais n'est pas le kaka moi. Il y a son frère. Non bête pinza. Ba muizimbi wa. Bon on va salir Sony. Mais ce sont des sorciers frère. Baza moi sina mobali Mike Kalamba ina nani. Mike Kalamba indoki. Mobali ya Moïse Mbiye ncho associé ya Watanabe bancho yasolo baparamba ya kanisa kimona kilibala nzoka batika kimona na maboko zabolo ye mpeniela nyo kwa mingi ye hey mupenya betamine tinyoka ta fimbo ya bakanjeza la bongote Penyela a pibia zubina dans safari. Ah! Tela non. Bakangie penda donc bolumbu bo internet na zawadi mo sabatu. Frère, ça c'est démon. Mais nzembo zo beta na o na ba chango be Yesu azali nza. Non, Yesu on nani Satan te. Et puis maman na zo côté là. Ça c'est une sorcière. Ça c'est une sorcière. Moi na maman benengwana. C'est dur hein. Oh. Et puis, au moins, Moïse Mbie, il a balaté, mais azo sambelé là-bas tout babala. Mais attends. Ah, bénir le mariage. Attends, non. Vous savez, tout le monde a béni le mariage. Dieu a déjà béni le mariage. Frère, papa, baza, n'a la mindele a ko balinga na 18 ans, ba ko na 100 ans. Baza ensemble, nous pas passer été. Biso ne ba Congolais photo longa la buzo ba ko sabiso. Mariage ko eza zo mo pagano. Soka, au moins il y a le banzam, soka au kosi le banzam aux ananzam. Okendaka musala frère oza musana yo donc nzamba zana yo donc mutu asalaka nzamba zana yi donc tonzo oki obali pe mwasi na yo nzamba zana okezi lo banzamba oboye kobo ozomona donc ndenge mindele omla mumboka na bango mais pone biso tuto yakawa ba pasteur ba yakawa po ba koma bien bino di bona Jésus moi di bona Jésus te ba tu faut ba lamuka ta tout le monde qui a bon nani angote bokela na l'église so mutasala calendrier mutamokile comme les Grégoire bon Grégoire a sali calendrier à plus en plus comme on a calendrier grégorien rien à voir avec Nzambe bon année Nzambe année oyo ah et c'était l'Nzambe na bana oyo ba surprendre ba bina ba le maman Nzambe te ozo bana no ozo mon kasi bana no je ne vegan ozo mon Maureen yoka komba kitoko ozo mon obi bana na yo so mona lui abote banyoka ozo mon siko bana banyoka baga banyoka ozo mon bon année na kati église okozali veiller osali jeune soki ya 3 mois ah et c'était l'Nzambe Noël, petit papa Noël, quand qui descend du ciel, c'est pas Jésus-Christ, mais c'est le diable. Na minuit, bolamouki, bolamsi ba na minuit. Boté ba sapin pyramide nandako. Ba
ba cadeau ya lokuta yo moko sombi cadeau zo ko za mona petit no dozo mona makambo la lisa mona ke za mamba lokuta nga supona so na mona nga cadeau il faut date na zo calendrier na mukili pona me maman Françoise na ngai mos na nga mufude ma faut atozo simé bozo mona mukuwa te tala no mama nengo je te dis il faut zéro le 31 décembre pour na mémé so yo au Saint-Valentin to la type rouge noir ba paye frère ils ont y a peu karaté naza makambo wana te biso ba bonne na bino le kai biso non est à la maison to va na biso oui to va na biso non ndenge kaka makambo za to ko bible zo pekisa biso to ko tala makambo na bango alors affaire à pasteur oyo sikoyo ya on a autant à faire c'est moko yo le to kotanga frère naza na intimité yo le to kotanga frère bango so bakendaka na ancienne alliance au moins bango baza miyibi batwana bakendaka na ancienne alliance frère est-ce que bible et pekisi biso to ça l'ancienne alliance bible pekisi biso bible pekisa biso ba biso so tanga ancienne alliance frère ozana voile oh Salomon azaki na basi belé un roi oh mettez biso te Jésus-Christ n'a pas quitté, frère. Saint-Esprit a quitté, frère. Jésus-Christ a quitté, tout est accompli. A koufa pour na biso. On est des juifs. Biso to za église a bâtiment te za batu. Vous avez yoka lo balo biawa. Yoka frère na kotanga ngo. Yoka. Na za na 1 Corinthiens. Yo na kotanga frère na ngai. Baza bibi batu wana. Faut to banda ko beta bango. Nana 1 Corinthiens chapitre 3, dans la verset 14. Je lis au nom de Jésus. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à l'Ancien Testament, on a un voile. Voilà et ça disparaît na Christ. Toujours continue yoka. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Vous avez mon frère, yoka. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là où est la liberté. Le son pasteur Abisso, il y a un dîme, il y a une alliance. Le banné pasteur, on a voile. Pesaïe 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Tangele yango. Babi, on a voile. Babi na Christ, osa libre. Yango ba combien bati yokati balibongo na verset 17. Or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là où est la liberté. Dis mais na saine alliance bazo ko sabino et puis Bible oyo batu basangisa ngobo eza ba théologien. Bato mano sa ancienne alliance est ce nouveau testament ezalaki. Zure bango to bake ko so ba roulo wana bake bazuna na nouveau testament basangisa ensemble nde ba tsango na kata Bible. So pensa so koso le banzambe ko longa te ko baksate nyo so le ba ezalaki ensemble te. Tamo Moïse bazalaki ba Pierre bazalaki te. Ba bota maki pena noté. Vous savez ba il faut pas comprendre. Jésus t'a maillé à okokisa makambo wana. Abi je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Pour abolir on te bon bando le belakai. Abi mais je suis venu l'accomplir. Na lingale la kisi na ekokokisa. Moni ko ki ma classe o ko ka français te. Moni ko ki ma classe. So français so lekela yo mais biba lingala pezali. Biba ki Congo pezali. Maman François kana biba lingala na ndako. Toza so to tangi français de mo mobulu to na lingala to comprendre. Et harmonie du verset le baka batuni Jésus na ba disciple na ye ba pita église de batongo kitoko. Jésus se bango abi bo moni de batongi boy. Il ne restera plus pierre sur pierre. Tout sera renversé. Na lingala sko ba le bien boy. Bo moni de batongi ndako ata li bango ko tika la tenyo se ko panzana. Jésus le bon parce que toza so na temple wanati. Ce que temple comme yo 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Natanga Moïse, esprit de Dieu ezaki na batutin, ezaki na kati ya temple. Et puis temple ezaki à Moko na Jérusalem. Et on y est sur le bas qui l'heure vient et elle est déjà venue où il sera ni sur la montagne ni à Jérusalem. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Et c'est ceux-là, les adorateurs que le Père demande, les babissouilles. Natamba le ranaïs mes colonios. Donc bon basé la dimanche, baké na ndako nzambe. Après tant ba bimina ndako nzambe, bakangi ndako nzambe, bakangeli Yesu kuna. Ba kutana Yesu ka dimanche prochain. Ba paya. Uzuma nzoka nde biso ni to ba Yesu va na dekati na biso. Uzuma natamba le ranaye na la mukaka naye, donc na kumisa ke mes colonios ba benga une vie de prière. Na tonga la muki na sambeli. Omoni na bimaki na zongi ndako na sambeli. Na koti bureau moko boy na sambeli. Na koti na kati ya bis ata na motema na ata une minute pamba. Na voiture va na donc c'est ça on appelle une vie de prière. Frère, diable au kokayote pour ça la connexion à Christ.
monta tokutani tosani tosambeli toujours ndenge wana poso badenge balandaki yo bapakaki mbongo moko ntango oza moto avi de priere ndoki okoka yo te frère ata basangani bandoki ya famille bandoki ya quartier bandoki ya bacollègue bandoki ya monde physique monde spirituel bandoki ya bacamarade bakolongo te poso basolo la prière frère tu pues non bato bakendaka mangengenge wana les aveugles leur vie où il sera ni sur la montagne ni à Jérusalem au de Ngomba mais ça baki kuna suti uzomona o mangengenge bozonyoka mapamba. Alors, ça, pasteur, on peut aussi ça. Il y a un autre temps. Comment il faisait la tangi, il y a un ancienne alliance. Bon, Bomoni, Salomon Zalaki n'a pas si belé, mais Salomon Zalaki n'a pas si belé, Bible va prostituer. Salomon, la nouvelle alliance, a représenté dans Jésus-Christ. Vous avez Salomon. Alors, Jésus-Christ n'a pas si belé. Vous avez va prostituer aux catholiques. Alors, Jésus, va prostituer aux catholiques, aux églises de réveil, aux protestants. Tout on a passé à Jésus. Mais moi, c'est l'Iba Lazali. Moi, c'est l'Iba Lazali. On a besoin de l'eau comme Moroté pour la Zana Yesu. On a besoin de maïti. On a besoin de bénitité, croati, oh ninité, église, oh nité. On a besoin de Yesu. C'est ça l'épouse, frère. Frère, yo papa na yo. Bon, ceux qui n'ont pas mon appel, bon, Yarabou. Non, ça n'a pas mon papa. Ils sont tous dans le banc à Mobutu. Mais Mobutu, tu vois, à mon son, on a peine à banae. Nous sommes bons. Pas bien que on a papa na maï. Nous sommes bons. Mais biso, comme on est à Pamba, pour temps, nous sommes bons. Ça dit, nous ne pas bimer la vie, papa, j'ai besoin de 10 000 €. Mais tu fais quoi avec? Nous sommes pas, c'est son papa. Tu vois, tu conga, tu as papa, le papa n'a tient à boloko. Mais puis au ballon n'engini, c'est ça avec Jésus. So mi kosa mon nzambe frère. Ne la ko sakana na yo. Tel ba pasteur Kasso, pasteur Kass un païen, pasteur Kass un sorcier, pasteur Kass un vagabond spirituel. Tout baza batu na nzambe te. Frère, aza moto bakisi sanguinaire. Bana wana zoka bango virginité na bango, makila wana ana besoin. Après moi na boki ici. Akuna ba si bele ko ba 12e, akuna ba 17e. Vous avez donc, vous avez 17 femmes. Sur les bossons, vous avez une journée. Vous avez une journée. Bon, il y a 70 ans. On a force. Vraiment. Ils ont aventure. Ils ont aventure. Et puis, les parents, vous avez l'État, vous avez vous ensemble. Vous ensemble. Il y a fait ça autant que pasteur Kass, un païen. Le coffre qui a la moustache. Il y a sur le frère. Azo betama déjà na musika na kombo na Jésus Christ. Je vois tout temps frère dans 1 Timothée chapitre 3 là on a verset 2 et j'ai vu le renom de Jésus Christ. Fait quoi le bien ouais. Attends la nouvelle alliance. Yoka mibeko donc nous allons tambola en dehors il y a parole de Dieu. Yo le ntamba le bien. J'ai le nom de Jésus Christ. Fait yoka il faut donc que l'évêque quand on dit un évêque c'est un ancien. Mon évêque est ancien, ils ont mokambi, ne tu nanda kuno aux évêque. Na famille aux évêque. Donc na quartier net kala ba mboke zalaka, vous en pas beaucoup mona papa mora sage ça quelque part. C'est ça l'évêque. Ils ont raté l'église de mon bâtiment. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, frère Yoka. Mari d'une seule femme. Niti so ba frère JF. Donc on a dans la moisi moko. Sauf frère Papi Gen dans pour la moisi na, et puis que soit à Tuninga na ko répondre. Déjà na mukolo frère Papi Gen, na donc on a ma photo vandi mingi koleka yo na maman, na ma photo so année to bandi to on a 27 ans ensemble. 27 ans. Maman François 27 ans le temps d'expérience à ndenge vous avez déjà tout ça là 5 ans il y a séparation des corps mon frère moi c'est nga finance la séparation mais il a des amis mingi ngabi na linga ngote nzabe mtalinga ndenge moi vous avez voilà et puis 5 ans au fond maman François sur les caméras comment faisait pas papa tanga maman frère mon Congo ngabi au nom de Jésus-Christ vous avez bien il faut donc que l'évêque soit irréprochable frère mari d'une seule femme yoka sobre modéré réglé dans sa conduite neti babiso yoka hospitalier propre à l'enseignement. Vous avez frère yoka il faut qu'il ne soit ni à donner au vin. Elle explique que tu peux boire mais pas beaucoup ni à donner au vin. Donc yango na yango neti batuana baza ba soulard. Vous avez yoka ni violent mais indulgent yoka pacifique désintéressé ta denga nazali mais ta deni lesi bilamba fala la taki na concert ya la tombe na quatre église mais bâtiment donc bala ta loka ba musicien et ça fait na moko za na France ko na soki odo wanga un païen petit wana païen donc ala ta loka musicien na habité soki toka rata pe ko kota quartier la te na habité na habité Odowang, un païen petit mouroubo, païen, donc né l'obélina, né l'atelina, païen les gars soleil. Odowang. Ah bon? C'est quoi soleil bon en nengani?
yo na so kekini omutsiko sola vana na poto ane na bongo ni motemate pas au mono païen po bilambo zo la tango bilambo yala ta na concert ana ko defa bilamba place mon appétit na ngamobo petit na benga afi la momo fana la ta na concert donc à quelle mon église mutsiko petit benga na place a fundai ozomo c'est pas un serviteur de Dieu OK defa bilamba po yoteya ça c'est un serviteur de Dieu bamunu ba feste bu salibu donc c'est pas normal ozomo hein babini na yoga frère babini désintéressé il faut qu'il soit yoga il faut qu'il dirige bien sa propre maison tala Denis lesna moi sinai ozomo tala batono tu ba vina bango tu ba divorcer na ba divorcer mon babi il faut qu'il dirige bien sa propre maison yoga et qu'il tienne ses enfants dans la soumission yobi bana ngai qui tiennent ses enfants ngala lobara toujours na la sarabino défi ngala ke na église na bino batimati na bino ba pesa ba dim na bino te mamba lukuta ndenge ni na bali sarabana ngala lo tembe et puis nous surtout na terre internet ité bon bana ba bala okuna kuna bali okuna azambo kuna bali ozoma obo mona na internet za oba vanda na ngana Belgique et oba za misika bazo bala wana kasi ozoma na siko mais surtout que na ba po mona ke eza mamba lukuta ba ko sarabino ozoma fait le totanga yoga. Voilà. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, yoga, et dans une parfaite honnêteté. Yoga, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Quand on dit église de Dieu, bâtimate, peuple de Dieu. Dès nous soins, tel le ton, tambola nanzela, tout est na ser, mogo bamuga nanzela, frère Jeff na Lukaku bandakal, ayat on a sanoto sambele la ya. Peuple de Dieu, on a beaucoup de nanzela. Ozomona, c'est qu'on a reçu soin na ndenge ngamo na ndako na ngamo bulu, na ma française mo bulu, na na basi soki combien? Ozomona. Na reçu soin na ndenge. Donc c'est ça frère. Donc après kasota la nanda ngamo désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais yo basi belé 17. Osana bango nini? Donc oyebi noni no sana bango te. Donc bana yum tozana nzambe. Vilo ko la ba païen. Ba papa no so bazaki bongo. Bande umsu ba kuna, bande umsu ba kuna. Mais sikuyo na bonzambe aux la vie à désordre. Pierre K, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Baza ba branamiste. Do ba kwara na branam. Au moins ta ba église ba branamiste na ba pyramide na batia peruka tabo do lusu boke ba prendre ne lusu wana illuminati baza na makambe belé baza ba ndoki ba branamiste. Ye moko branama ça la prophétie moko pona mona na ye et kokisa mana ngoti. Ozo mona baza ba donc des branamistes ce sont des sorciers vous irez en enfer. Non ça ça. Ba branamiste ce sont des sorciers. Ba tout frère to soka na réitaka frère moko na linga mingi mais na ibete pa ibingate mais na monika na ba réseaux sociaux nata epingi na ibete ye pa ibingate mais kana ba réseaux sociaux na mona yi c'est un frère mon frère on a bato ba yebi bo kata parti bo tinde scène et puis c'est pas le point na le bien c'est un enfant de Dieu frère on a Nathan epingi mais abunga kana branamiste mais elonga na yebi frère na so vérité nzamba ko longola ka un jour ata kufi omoni Moïse tanga kufi nzamba tindi bo gezoi pour Satan qui a bloqué molima Moïse nzamba tindi ba ange ba ki récupérer na tay pengi tozane na lola frère aussi si on va prendre attendre biso amen 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 il faut qui bamba to qui besoin de bona biso alléluia voilà alors le basu gagné pour aussi ça na biso le basu que sali Jésus que ça le béni na otanga versango frère yoga na tanga verset moko poto kabona voilà nazana 2 Corinthiens frère puis surtout tanga frère 2 Corinthiens chapitre 6, na bandiango, na verset 16. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ Fayoka. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Rapport nous allons entre les temples de Dieu, ndako ensemble, na ba idole, nous ba idolâtrie, pasteur na biso, botiaba, baso batiaba croix, batiaba photo, ba nini, donc ba idolâtrie. Na foi, si on t'a na quel rapport yani na biloko na bino wana? Yo, kuna cher ba mataka na cher te. Mona passa zo bimana mo na cher. Parce que bimana cher pose l'onction. Ba pa. Yoga frère, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Yoga, car frère Yoga, nous sommes les temples de Dieu vivant. Biso netobanda kwanzambe. Yoga, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dans le milieu de biso. Yoga, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Yoga, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Boka mwanana bango, bazoko sabino, bazolia bambongo na bino. Voilà, Yoga frère. Et séparez-vous, et séparez-vous, dit le Seigneur. Yoga, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Tant on a bango benzamba no ezate, et on m'a comme nous marcher, on tout bloqué. Yoga frère, yoga, je serai pour vous un père, c'est lui le père spirituel.
mutu Sony Kafuta père spirituel un païen un sorcier mutalbanda na émission azo comme ça dépendre à Marie Missa Taranan voilà homme de Dieu et puis babi azalaka maître azalaka tali sa chance azalaka nganga tali sa chance comment qui maître papa Wemba Taranan azalaka boxer Sony Kafuta mbala moko comme na bongoto na bana ba mukuna ce sont des sorciers frère non ce sont des sorciers ozo mona frère na mlengi mona mo mukuna bozane na Paris kona mukomsa zo benga zo menacenga na tele no mutongo ali bibende yaka ti bibende za bitumba ok bitumba za pema omoni re okulia no bende me bitumba ya pema bitumba za bendete ozo mona bon siko ngana kimagamba moni yo siko ni la mona kimagamba ngote yali aka ne bende so to andi obunda omela pema so to omela pema mona okwaya ozo mona ngape na boxer non peut-être on a pas point sensible vraiment la siko et puis nous avons militaire bien formé il y a solo frère bien formé vous savez tant au bunda yo na ba paquet mais on comprend tout bateau non assez pour melipe ma déjà on pose ba cantif à fois ba coup de pancréas mon frère yo ka frère et je vous accueille je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant. Comme benga botana ba père spiritualité comme zo benga père spirituel mozo monai papa molimo mozo monai so mokola ko kufa so exemple so mando benga mutombo père spirituel so mutomba kufi après ce que vous avez père spirituel au monde siko après que pas après que pas mukuna so mukuna comme père spirituel donc changer papa au monde siko so be mukuna so kufi ok pas mozimbi père spirituel donc changer papa donc père spirituel ça amour c'est Dieu parce qu'il est esprit. En tout cas, merci beaucoup, frère, pour Nathan Nabiso. Nabi qui est Nazar Miko en Belgique. Amen. Tu continues si je voilà. Tu continues. Amen, amen, amen. Merci Nabi Maneko pour Nabiso. Je crois que tu es un baki, frère, Jean Fifongue, et s'il était. Donc on continue. D'ici là, Botika Malam. Faut prophéter Zoé, bon CP là. Très bien. Ngana frère papi to bini ya temba. Bia linga na bini ngapa na faut mon It's coming. Bilomo boy ban. It's coming soon. It's coming soon. Alléluia. À très bientôt. Allez, merci bye bye. Ciao ciao. Baninga tango kokie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Yo so te pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolobela vie nde. Azalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi Gen moi je suis pas ton ami hein ngala moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.